Oyo so la papa baloko na biso tango yikoki. Biso sikoyo do mipesa. Ta makamonisa boni ko mipengo. Isa. Keke nyonso komona yo. Ekoe mama na biloko na biso mama Yonde ojali mama ya mabota. Basi makamoni ya mapepo na biso batu mwindu. Kasi tango yiboya. Bakosepela na biso kaka. Santan komota makambo elele. Ese mingi na mabota bisika nyonso bino bateko na biso ya benga makimbango television bozwili bakuya kolanda biso ngai mama Valentima na kati ya émission tolobela mama mono awa wapi tozwami na centre de kei kimbangi se tokoyaka solo kobeneficie na mabondeli kopesa biso kimbango kiangani maboko kopesa mama mono kiawanga maboko kasi kosenga pe kolela kamba tiyete mama mono yende azali molobeli na biso tata babengi yango mercredi solution babengi yango garage de la pewafi esika toyaka kotika mikumba na biso kasi elongo na mama Valentima tokobénéficie na mateya ya bamama oyo ezalaki solo bongo oyo tobongiselaki bino na mokolo wa mercredi ya lelo wapi tomoti ngumba toyekolela epai ya tata nzambe nde tokokabola mateya oyo elongo na bino na bandi ete ekolisepelisa bino mama kozali kolanda biso na mokili mobimba ngai na yo mama esika nyonso ozwami na 4 points du monde yeba ete mokolo wa mercredi epesami na ngai na yo esika nyonso ozali buka genou lela mama mwilu ningisa kiti ya mama mwilu esika azali pelepele ya tata kimbangu nde mikakatano na yo te mpe baproblème na yo ekozwa biyano na nzela ya mokolo molelo pamba te ezali mokolo oyo yo mama osalamaki mpe yo obukaki mobeko na kati ya elanga ya eleni kasi tata nzambe na bolingo na ye apesi mpe kaka mokolo wana epai na ngai na yo mama oyo toyaka kolela po tozwa solo bolimbisi na manso tokosalaka yango wana totikala branche mpoke tobénéficie na mateya ya mokolo molelo oyo bakambi na biso babombeli biso matondo ti lisolo epa moninga na nga epa mobali na nga na bi pasi ezali makambo alobaki nga mo nayebi yango me nalingaki naluka ye nayebisa ye partant ya prière na ye faut alancer défi atala soki nzambe akosaka dommage lere tofongoli misu namonaki ete bagene oye omoni biso nyonso nde totelemi mama alinga okabola bamarie bacélibataire nga namonaki yango inutile parce que jour J-17 biso nyonso totelemi tozala biso bamarie tozala biso bamarie botuna poigne kaka soki tokangi misu awa lere baotya amen moto na moto akoti na site na ye telefone ndenge biso tozosalela yango toleki na mundele bagene oye totelemi toza mingi suwe na biso tokopesaka bino maboko to tozopesa na maboko bino bozobondela mpo na biso parceke nayokaka akanisa bandeko na biso babali bazobota te oyo bazobota bana bazozwa boye bopesaka biso maboko soki mpo olandi mabondeli biso mpe tolobaka papa sunga bagene babala mpo soki moto abali akomi na se ya lisumu dommage biso moko tozobala me tozozonga su na kati ya masumu bagene oye tofana biso mingi baomona yango bongo to conjugal yango wana balakisi biso ndenge nini tokoyambaka bato ndenge nini tokolobelaka me mingi nalingi naloba mpa na bagene biso mutu nano tobali te bagene oye kobala eza nango jeu d'esprit libala ezali institution parmi baloi établi ya tata nzambe mariage eza na kati bagene oye donc libala eza likambo moko soki diable azalaki te moto akokotia na mabondeli te mpo abala diable nde abundisaka makambo nyonso tata nzambe abongisa libala eza loi établi yango wana oyokaka lokola biso toyebi bible bien te lokola tolingaka bible te na place ya bible toutilisaka telefone so ozoleka kaka na église de réveil moko efungwami bafongoli porte bazala mango mpe kaka 4 mais kuna bazobeta maboko na ndenge moke te balobi ser tanga na chapitre boye na nini boye oza na bamari de nuit boye te nabetaka lisolo ya motu te parce que nde toza basongisongi bakimbangisi te na kotongana ayayayaya
na beta lisolo mutu te po papa dernier ndakamwa nazoka exemple na nga ba jeune oye ngai mutakoli singeza mama présidente ya Fikinjili na bandaka muke kande botelemi na yaka beko mais soki na ye beko bobongama na olela na olelisa bino parce que na lobaka na mona na olikambo esengo te nazala kilongo malgré na bala na lata voile na sepela te ba mama oye nazwaka exemple te yango na lingaka pona ko faire révolter mutu fota lobimi na famille nini ba mama oye eza nango matei nazo sangisa en général lingi okoma mondimi ya solo talaka famille nini obimi parce que tokutanaka ana centre d'accueil toye déjà tolata mais tozwaka formation pa papa moko babengaki papa Kunda Masango asala nini ya art culinaire ezali kolakisa nde balambaka papa na parmi entre parenthèses na makambo na ngai naloba parmi ya formation na ye soki akomi na suka alobi tala bakimbangiste baza banégligent numéro 0 surtout basi ya mabala et surtout bajeune kimbangiste jeune fille et garçon soki ake église papa ana vu miroir alobi omona batebo balati bien ok wapi azwaka exemple azwi sac mama ok wapi hey, nakei biso lelo toza na centre lelo biso kuna papa na mwana mobali mayebi makambo nyonso bamama tosala alobi mondimi akomi na centre mate esili ekomi lere adefile mondimi akitisi sac abongisi kitambala bamama oye abongisi kitambala akangi liputa atali elongi na ye abongani bien atelemi azotala mulongo akota oyo ezoyali te o bamama tala bapapa na azobongama nde bamama tosala azoluka atali wana yango te atali soko amonika yango oyo papa wana koti na mulongo alobi na ere wana kimbangiste bamama babosanaka salite nyonso atikali na ndako akoti na mulongo abini alobi kimbangiste azonga mutu fe balobi ka alwendaki ya mbote ingeta orevivre ndako ate nalambaki te bilamba batikili nga na soko natikaki yango kaka na cantine bamama oye tokangi parenthèse lobi na kotuna te problème nini kende koluka tata mama mwana leki semeki bokilo oyo boza na ye na problème bamama oye soko koti na lopangu na ye réaction na ye ya liboso tala front na ye aokange longi sur place akosala makambo moko boye oyo epesa yo kanda bamama oye yo zala stratège soko koti kokoko boni boza malamu zala pe na sourire boni bino akimi ezali soko aza na porte ndako na ye okobeti kokoko soko abimi te soko aye oyebisi ye mama afona epa na yo boni boza bien toza bien na ye epa na yo namoni yo wana nde bareaction moto oyo okende naza na posa tosolola apeso kiti te loba na ye kaka andeko na ngai mwa mikolo ebele tokutani te tosololi te totalani te mais nafandi namoni malamu nga na ya na ye pa na yo ozala na raison ozala na tort na ye pa na yo kosenga yo bolimbisi na mayemanso elekaki olimbisa nga na kombo tata mwana molimo santo telema na yo bamama oye soko omoni kofuka me kopeze yo bamama oye toyokana soko omoni ke kofuka me kopeze yo kobandela te moto akendaka kosenga bolimbisi abandelaka te makambo yango ebandaki ndenge nini soko bandi bokoswana lisusu yebisa ye kaka mama fona ye pa na yo boni boza bien mikolo elekaki tomonani te na ye koloba na yo mikolo elekaki
telema na yo kati mpona moni na fukami bato nyonso balobi mikolo elekaki mwa likambo tozalaki nango en tout cas epesaki passe me nayepa na yo banda lelo olimbisa ngai nga mpe nalimbisi yo soki ayambi likambo te soki mpe ayambi na ye te yebisa ye merci nga nakeba otikala malamu bamama oye biso nyonso tozali awa mercredi tokolekisa su bino tokotuna nani asalelaki likambo oyo tolobaki bamama oye kofukama eza mabe te ntango tobandaka soirée leki nanga moko na kati ya choral toyemba choral moko me nazalaki yaye aza leki période moko papa Diangenda utaka poto bato bapandisa mabike Diangenda kufi boye me papa akufaka te bon mwana wana ekole azali kotanga leka baobeta masolo ifala kufa abiki ndenge nini biso bakimaise tolinga te batushe bakombo wana ye sikoyo moto abandaki kofinga papa azalaki na defo na loboko misape oyo nyonso eza te ye mbala moko alobi yo ozofinga papa Diangenda liboko no ndenge ezala ye moto asalaki yango bongo baninga mosusu baseki bamosusu bamoni mabe eleka bambula ntango tobandi soirée nde nalobi likambo atubela soki asi atubelaki me soki ayebi mpe likambo ete abosana nzoka nde mwana wana kuna eloko wana esala epasi alobaka ngo butu moi ndenge moninga nafingaka nga boye tata nzambe mokolo akobala abalabala te mokolo akobota fo botaka mwana ka loboko lokola nga yoka sikoyo ntango soirée ye balobi na biso tolanda mpo na ntina bolimbisi nde na olobi likambo fi wana soki alali kaka abandi omona moninga na ye wana mwana kasi na bango liboso na ye abi yo kasi makambo osala nga okotia kobota mwana ye abi mena sisa kasi mpe kala wana ezala kutu na humanité me ndeni makambo oyo te nga na omona likambo na akepa paster papa tala soki nalali kaka miko nyonso nazolota mwana osalaki ye na biyenda banda kofinga papa nga mpe nafingi ye paster alobi kende koluka moninga wana osenge bolimbisi seke likambo lokola ezokisa mpo eza defo abotami nango yo oza nzambe tosala motu te mpo na nini kofinga moninga na defo abotami nango kende koluka ye ntango mosusu ayimaka lokola mpe azalaki na mémoire mala mwana na ofanda na kimbangu kuna aki aluki aye kokoma kokota kaka azokota mama okasala likambo ezalaki lobi yo moto ofingaka nga na ekole ozosala nini awa bima sikoyo lopango bana mama na ye bandeko ne baotuna ye moto akoti nini ye sikoyo abandi olela mpo amoni ke esika kosenga bolimbisi eza te ake koyebisa mama lobi mama tala tozali kotanga tata explike mama bandeko nyonso tu bakobabe oza mwana mabe bambula ebele boye yo mpe moto obandaka mabe sikoyo moninga ye mpo osenga bolimbisi ozoboya na kolimbisa ete kaka nde omoni sikoyo tia bandeki kolota likambo ezalaki bota mosusu azalaki na ndoki soki ozoni likambo na moto ya ndoki keba bongisa bitumba yango omoni kofukama elembisaka makasi nyonso aza na ndoki aza na kisi ntango ofukami oniati makambo na ye yango nde na ngai nabakisa mama tosilisi mpe na nzambe kati na bango mpo bakozala kaka na esengo ya libela tosilisi na kombo tata mwana molimo santu amen. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi.
Combien qui disent en mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliards de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue de tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa simuki mbangu kiangani mama mulu wa manzita tete mama lefukela munu mufana besana ubenga kumbange nzambi papa lefukela munu sange kwa bisa umbeko lomba betu bana ngele ho trisana ngevo masumu vila ya uzi sumu lembo papa nini matoli betu vutula na kio tu le mer ngedi luta ka papa betu ngola kuzira kumbelu mangia datu mama mulu mama nzita ni solution nimekuwa babana ngebisonika mikanda na betu bemasa betu sonika be papa ba mambo mtina ko fuluka na inza vimba kongo kishasa ngola braza vimba kongo matatu papa simba zio na diata seka na isa mpeta ngia dulendo inza vimba papa niku kinda ba viola se manle mama vanga ya mutina mutu ba me fuluka na inza vimba lendo be wisana maboko ange na kusima ina indi papa nge pesa nge simba kaluvamu papa simuki mbangu kenga nitela songa nge papa tala betu wa matu bekwiza papa pesa betu zola katusa zola kwa jisi kuja lukaya nge bonoso na zola papa inafuana vya na mesa ikati betu banya na tola betu nge pesa nge simba nge vokilomba bozwi sakula betala tungulu papa mandel seleni papa ras e papa na banjite kona kavanda ya kufutela papa simuki mbangu lelo to misana mabuku ange bana yana bopito na babolo ko papa bakama safuso moyo unangekile papa mvula nokwange moyo na kuluta na inza ya mvimba papa nyusa kena mabuku ange na kupesa vitu mvua mpema yele lendo ange papa sala ya musili ya muntu ve papa séjour ange papa na mabuku ange pe tule kusela tula mwana ba conseil beto papa ni tonga molingi batanzuto musuninge telema ngezunga papa ngedia taina mnge telemisa terapo papa inza visa nene ngeni bunu musuli ya lumosi na kumba tata mwana pepe hivi papa simuki mbangu kiangani totondi obotondi po to bateli biso butu mobimba mozwi azalite mobola azalite tolala kilokola bawe yo kaniseli biso papa yangwana lelo to ekoteka te kosomba te to ekola bapasi ya mokili mobimba pe na mabota na biso epai na yo tozali kosenga na bana no ya basi papa tozali kobota bana basi mabana ezalite mwana koli esengeli azali bala pesa mabala la bana ya basi fongola kobota longola ba césarienne pesa bana misala mwasa kozazema okende kobota papa na césarienne papa yo kanisa longola owana papa mingi bazana bopito bazali ba innocent bakoti maladi na ba hopito ezali bato na mokili mususu pe alokoti na nzela bazaba innocent mingi bazana baboloko bazaba innocent papa mokili ndesi kosala kaka bongo papa kanisa bana na yo kosomi le pe kolela ezali bisika bango bazali to kanisi pe to sengi pa le po kanisa biso pe na mabota na biso ki me ezali ba maladi mikaka kana ndenge na ndenge bandeko batindi mikanda bazali musika bakanise yo sambe na biso te mama mu ni solution kanise la bango na posa oyo bango makodi
batindi bazo solution biso pe la madame na biso pe na bango tozo solution kobosa na pe équipe na biso ko banja mama général ai genre évangéliste genre secrétaire suite na bango nyonso papa pesa bango bwania oyo bango bakote ya pe biso ko biso pe tusi bato salela mama milika wanga yo simaki ngomba ya bondele lesili kote ma biso bana na yo biso tozali kolana makambi na yo ndeko pesa pe équipe wana mayele oyo ozalaki na moko biso pe bamama totonga fongole bakope na biso fongole na biso bamisala pesa biso bakimia po soki kini ezali papa tokosala ndekini toleli bolele bana yo bana jéki bazali kokende mopemba na yerusalemi kasi tala ndenge nzela esali papa akamisela bana yo yo moko ebakobongisa oyo olobiki etotongeli soki totongi osekeli biso tozwi mapamboli papa bomba biso okamisela biso monguna satan na décembre ya oyo atie bapiège bazwi bana kokanga bato basinga lokola nyama na nzambe nzambe na biso kokangola basinga nyonso oyo moto moki asili kokanga moto oyo okeli na mokili pambola biso fongola biso makanisi na biso ezaka ya bomwana molele epai noni tozali kosenga solution kino yango biso tosenga oyo tokoseli kosenga okanisi na biso na kombo bibasetokune ezali atama na peni Unusi kwange twizidi dowiza watufulusa mambo mengi matuzungidi maonsongeo zemo nyufu yoyo kufungilayo makasiko etambanga kwa dayena mambo mengi kwiza ovanza kwanjo nawe nayo pasi muna wa ukajidira okuyandaranga kabe onza mizo jansiona oyandaranga mosivana bena ongwana Yesu ya tololwa kazi wa bungula kayo kana po watu bekangwa kazinzambi kekangwa ko kazinzambi waseloka mwana pe tata molimo santu baba Simon Kimbangu Kiangali papa lelo ezali mokolo munene oyo biso bamama toyaka kofuka bana esika oyo na ntina mpe ya kolela mpe kosenga mayemanso mazali kotungisa biso na yango papa oyoki kolela ya bamama nini nakoki koloba lisusu papa bandeko bakomi mikanda na ntina na bapasi bamosusu kosenga mabota mama mwilu na bao basengi na biso tokomi kanda te papa totie elike epa na yo mama mwilu molobeli lobela biso epa ya tata po ete tokoka kozwa kimia po ete mialeli na biso bakopesa solution na moko na ndenge yauti kosenga epa na yo na yango papa Simon Kimbangu Kiangali tosengi kimia na banzoto mpe milimu na biso tokomi na suka ya mbula makambo ebele bomba biso kwete monguna mona biso te papa Simon mama mwilu totie elika ete yo kosalisa moko na ndenge touti kolele epai na yo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu amen. Soki biso tokongwani nde kozala intere epai na papa bomisela biso na biso mo tokokoka te mawa mpe bolingo nosalisa biso nyonso ya mabe ya pasi ya kaka eza kati na biso papa elongwa tala bana na yo toza kobondela butu moi bitumba mikakatano na bomoi na biso papa salisa biso bao nyonso bandimaki bayoki soni te liboso ya bato bayoki yo nzambe mpe soni te salisa bango na bao nyonso baza na bango mikakatano ntango bakokutana basola na kimia satana alingaka te bana basepela papa salisa biso na mabe bolingo na yo kimia mapamboli tosengi soki obate biso lisusu okomisa biso na poso ekoya po ete todevelope mateya oyo tokozanga te kokumisa yo na kombo na nzambe tata mwana mpe molimo santu amen. 14 décembre 2022 toteyami epai ya mama nkengi masimango Dorcas. Mama Dorcas ate biso na mikanda mibale
mokanda ya liboso Exode 21 à 17. Mokanda na ya mibale ate biso na mokanda ya Malakoto Marc chapitre 10 verset 46 à 52. Biso banso tolandi mama Motei na bokebi nyonso. Mama Motei abandaki biso na fondation mpona kotalisa biso mpona nini mobeko eyaki. Pe mobeko yango batangelaki banani? Batangelaki bana Israel ndenge tokolobaka ntango nyonso bango bazalaki bana ya avant midi biso après midi. Mama ayekoloba ete soki baza kotangela biso mibeko bazosala biso rappel ya mibeko ntango nyonso mpo toyeba esika baninga bakweyaki biso tobongisa esika wana. Mwana tata Simon Kimbangu toza lisu bapaya te kati na mibeko tozoyoka mibeko bazotangela biso mibeko kasi posa ya Nzambe ezali totosande mibeko yango na tomesa na biso koyoka me kosalela nde eza na biso pasi. O mama lobi biso baye toyokaka mibeko baoteya biso mibeko me soki tosimbi kotonga soki tosimbi makambo mabe okondima teke toyokaka mibeko me soki batangelaka biso bana Israel toyeba bakweyaki ndenge nini epi boni balongaki biso mpe tokokweya lokola bango. Na ntango na biso tozomona moke feta monene eleki lukutakana bambuta batikala papa azopesa maloba azolakisa etamboli mpona nini toboma bisaleli nyonso tu ya mabe ya kala tolata oyo ya sika mpo alaki biso mokili ya sika. Alobi na mokili ya sika bao bakokota kuna kako babateli mibeko toza koyoka mikolo nyonso ye moko Nzambe azoloba. Semaine elekaki kuna ntango na bandaki commentaire kaka na sisi mibeko kurekei bamama ebele bato ebele balobi tozongela makambo mpo bango bayokaki na bango te. Tolobelaka likambo ya première génération, deuxième, troisième ndenge nini tolongaki te. Mama Motei mpe lelo asala yango rappel tolongaki te na bagénération elekaki yango Nzambe arécupéré biso génération na biso oyo ezali génération ya mibeko. Soki totali ata na première génération koko Eva abebisaki tata Nzambe asepelaki mpo ntango bango balati lisumu bazwiki ndoki bakabwani na Nzambe. Me susi ya Nzambe ezalaki kaka moto ozonga pembeni na ye. Na deuxième génération kaka mama lisusu aye kobebisaka mokili pase ekoti. Troisième génération koloba kutu te. Quatrième génération tomoni mama mwilo aye kotombola mokili oyo. Yango biso bamama tozoteyama mingi mpe makasi na bikeke elekaki bato baza na base eza kaka bamama. Mama Eva soki ndoki apesi mpe tata Adamu ti liwa ye kokota soki lisumu ye ebengaka liwa. Biso totala nde mokili ezokende lelo. Na deuxième génération kaka mwasi mama Sara aye kobebisa Nzambe alakaki bakobota mwana oyo elaka me amoni kezoumela apesi kokabamizwa mwasi moungo bota na ye. Mwasi ya Lot aye kobebisa kasi biso mama mwinu abongisi mokomsu papa tunaka biso motuna ntango Nzambe abomi mokili pardon na mai bato batikalaki kwabetori batikalaki 8 Nowe kana bana naye me lisumu ye biso ndeni bokilo ya Nowe alati nyoka na loketo akoti na yesu na kati na masuwa mwasi kaka. Yango mama mwinu azwaki décision na kokweya te ndenge basi balekaki liboso ngai fo nabunda na Satana nalonga. Nzambe ye kotumba mokili na mai na moto pardon moto ye kobebisa mwasi ya Loti bana na ye babebisi ye moko atika libanga ya mungwa. Kasi totala mama mwinu ekeke ya mine alongi etumba abundi na Satana. Lelo mama mwinu akomi molobeli kati na mokili mobimba ngano siko tokolanda nani po bamama nyonso ntango babebisaka posa Nzambe ezalaki moto azalaka pene na ye mesimbaki te. Mama mwinu sikoyo aye kozongisa biso penepene ya tata Nzambe
esenge tobata ya mibeko papa nyangena na circulaire na lobi na lingi bamama nyonso boyekolesa ya mama na nga mpo mokili elongwa na pasi eske yo nanga tozoyekola bisali makambo tolobelaka na poso kuna ya première génération papa wana azopesa témoignage azalaki moko kati na biso azalaki musicien afaki papa nyangena alakisa filme na ye ndenge akufelaka na ntango ya mpela ya Noe afandisi ye pena na kitabi lokola yo oza na tembe mingi lelo na kolakisa omona ndenge okufelaka mpo ozalaka na lolendo makasi yango mbalo soki olongi te na kobwaka mbala moko na lifeli omoni ntina papa kisoloki alobeli na biso ke toza na ekeke ya récupération baye korécupere biso tata nalobi na ndako ya papa Nyangenda afandi papa Nyangenda bandi koloba mbala moko amona kwa télévision azomona ndenge mvula ebandi konoka oyo enokaki lobe ebomi bamukie abi mbula ntango ezobeta amoni liboso lopango na ye mai etondi mai etebongi na terase ekoti na lopango mai na lopango ebandi komata na genou ayebi mwasi na ye abimaka kele kosomba mafuta kwa lamba azonga ndako mwai tata azobela ye libanda lobi mai etondi na kokoka te tata pa lobi biso mpe mai etondi abi te nakufela ngo na libota na nga abi tozwaki nzete monazotala filme bazwi nzete bamati bazomata likolo nzete bazoke mai ezomata nzete baluki mwasi na ye na bana bakufi atikali ye moko abandi kobaluka amoni masuwa ya Nowabi monene kaka ndenge temple ya nkambe ezali masuwa ya Nowa ezalaki bongo aluka matakoto akoka te abaluka bazokoka te bayebisi leka kuna bato bazomatela kuna mwa komatesa te amoni nzete ezalaka abina matata na nzete na kobika amati likola nzete na ndenge nzete edindaka na mai ntango kaka dindi na mai na ye na nzete mbala moko papa Nyangenda kati filme wana alobi omoni pembele esili abina azangaki maloba ya kozongisa papa alobi na ye mbala soki olongi na yo te donc na bifelo mbala moko ye balakisaki ye mpo ayebisa nga ayebisa yo eske ye nanga tomiyebi na ntango wana soki tokufeki na lisumu nini ye balakisaki lisumu ya lolendo bongo ngai bongo yo lisumu nini tosalaka oyo tokangama nango mosuku tokumisa be ngai eza ndenge ya fami na ngai biso eza ndenge na biso toshanjaka na biso te kasi toyoka masumu papa Nyangenda akomelaka biso awa oyo tosalaka tomikumisaka na yango mpo nasala nge kolobe eza foti na ngai te me papa Nyangenda alobi akomeli biso lisumu ya chaque province oyo biso tokosalaka na kombo ya tata mwana mpe molimo santo maloba ya papa Nyangenda kuntima Joseph epai ya baomonieki baiste de force à mesa héroise papa Yevadama le 25 février 1977 na Kisangani. Titre nango ezali les péchés de chaque province avait reçu de Satan. Province ya Équateur Moyibi Lokuta Komela Masanga. Province orientale Ekobo kotia bato na bazamba Lokuta loleki ndelo. Province de Bandundu kindoki ya premier degré mondial kowela na bokonzi lolendo. Province ya Katanga Lokuta ya bafilistia c'est-à-dire baoyo balingaka kaka kolekisa makila ya bato komela masanga mingi mpe trop colérique. Province ya Bakongo kindoki ya deuxième degré mondial kowela na mpo na bokonzi hypocrisie. Province ya De Kasai lolendo vantar lofundu kaka ngai kasi ye te kisi to mpe magie ya premier degré. Province ya Kivu toyebi ntango wana baprovince ezalaki ebelebele te. Trop colérique ya basavant bango bakosalaka makamwisi mingi ya tata Nzambe. Rancunier bakobombaka makambo mingi na motema na bango bakolongolaka noki te.
balingi kaka kosomba makila ya bato nga nazala na mukongo biso bakoma tolika makambo bakashikashi bahipokrite olia moninga se na se nga aza mongala naloba nde polele me polele oyo sotisaki mpe moto ozoyeba te mosusu neza ndenge na biso yo kuna epa na bino bozaka toujours ka bahipokrite olingaka koyeba makambo moninga me yayeba yango te oliaka moninga se na se ozwi mpe likambo tika te ata bacentenaire yango ezeleki nyonso yokanga baka na likambo wana otikaka yango te ye nanga tokozalaka bongo ye nanga yo nani nzambe alobi na biso tozokota mokili ya sika 2023 azobandela mokili ya 0 me alaki biso bato mabe bakota kuna te bonga moto ya bizalio na kanoma mponga aza mokongo biso bakongo tozala na biso bongo na kokota posa ya nzambe tobongwana yango mama mote akete ya biso na mokanda ya Marc chapitre 10 verset 46 à 52 kuna atangeli biso lisolo ya Bartime azalaki mokufi miso azomona te afandaka na kwe moko azosenga mbongo tomonaka te na barompe na biso ezala rompo ya victoire omona bato sorte nyonso bafandi oyo bazosengasenga me Bartime azalaki mokufi miso aveugle azomona te nazoyoka azali koyoka sango ya nkolo Yesu mokolo mosusu pembeni azalaki nkolo Yesu aza kote ya Bartime lokola ayokaki abandi koganga Yesu mwana na David yokela ngai mawa bato bazali pembeni bandi kogangela etika kosala makele ye kutu alekisaki lisusu ntango nkolo Yesu ayokaki mongomba Bartime abengaki alobi aye esika naza mais chose nini Bartime asalaki kotelema azotelema abwaki kazaka oyo azalaki nango akei liboso ya nkolo Yesu kazaka nzai kosungela malili me lokola ayebaki kepa ya nkolo Yesu lobiko ezali Bartime abwakaki kazaka wana nkolo Yesu atuni olingi nini alobi nalingi namona lisusu nkolo Yesu azongisaki kondima na yo ebikisi yo Bartime amonaki nde mama mote alobi na biso papa Simon Kimbangu na nzambe kati na biso le 12 octobre 2021 alimbisaki biso nyonso masumu alobi tolongola bakazaka wana mabe alimbisi biso po mokolo yango na butu mvula ebetaka makasi papa alobi mvula ebeti oyo esukoli masumu na bino nyonso ememi yango na tunungu ake nango ntina mpioka amemi yango kuna na fleuve ake nango ntina la mer toyokaki mama mote apesi biso motuna ndenge tozongaka wana tozongela bianga salite te po Bartime tana kende koluka lobiko epai ya nkolo Yesu abwakaki kazaka salite me biso papa alongolisi biso yango na mawa na ye biso tokoki kobwaka te me ye alongolisi biso yango totala kaka banda toutaka na nkamba lelo tokotaki 2022 tokomokende nango mpe na suka tosala bilan Israel na biso eza ndenge kasi Israel mabe tosala yango nde bakazaka tolataki ntango nga naza koya kuna na se ya bambu nakuti papa moko afandaki wana alobi na ye nakuta na batumba ye kokamwa lelo mokolo yango alobi ngai na ye mpona ya kopesa rapport nayebi te mwasi neto azalaki mbangisi mwasi nanga lokola nga nasalaka te atosanga te yango nayaki lelo nakutana na presidente na bino boteya bamama ndenge wana mama azangi respect mama lokola nasalaka te nazwaka te abangaka kutu mama na ngai te bongo bandeko na nga kutu koloba te bonayebi te awa elokoni boyaka kozwa soki mpe akoti na centre awa banda ntongo ti butu akozonga ayaka ndeka kosala ntinzani to ayaka kozwa mateya ti mokolo lelo bazosalela biso baraport aboye bamama soni mpo na biso mpe mawa totika bizaleli wana eza ya mabe nzambe abatelinga tofuti eloko te me asepelaka komona biso na makambo malamu na makambo mabe baraport ya mabe asepelaka te yo pena mama mobali natikila mpe abangi alobi yango na nga te seke kuna ozalaka pena golbert na ndako
Pour le la salle à des soki à monia awa na fufu le logo pime na yango. Est-ce que vous avez pas mboli pa maman mwe? Na pousse awa place na seka salaire mariage na koma kikala. Maman mususu aye aye kofunda locataire na bien ko tuna bino. Locataire wana futela papa na ngaza ndeko na bino ndima. Na likuta mona hakuna mweke na tongo abini na zona ndesi masima. Awuti soki selemba usukwa. Aleba sukola ka toilette te. Nga na usukola toilette na bana nanga na zuli papa na tiona kwebe bati ya lobi ni papa ndenge lala kana wesawa batu mabeba yaka kobini na ona butuna ola tangote. Nani ayebisa kwa makambo wana? Mwana tata simoki bango sika biso tofandi ya solo tozana biso batu. Meto lingate baninga batu topesa ka bango mabaku na tina bisaye na biso. Tango tokotaka lukutaka ya 2016 bayebisaka biso ke soki epai yo fanda kozokomisa te kobanda toilette douche to lopango esika na tata molimo santa koya te kokisite yo akimaka salite me yo fanda epai ya batu okotaka toilette molimo kosukola ngo te lolendo wana ya nani okontre yo kutu nde fozala moto ozolakisa propriété siko ovandi oloa te ekimangiste antuka na makambo nyonso azali balanda biso maleme ti okoti bazeli yo tobongola bisai na biso po toza na posa lobiko Bartimi azalaki na posa ya kobika alongolaki kazaka ya mabe wana azalaki nango yo nanga mpe papa alaki biso lobiko tobongwana tosepelisa nzambe mbula yango ekomokee na suka toyebi ya lelo lobi toyebi te tala bandeko bakufi na se ya mbula oyo ya mardi na moi bazalaki na tongo bazalaki balambi mpe balie balali peut-être mpe basi babongisaki biloko bana baolata na bomane po tolukaka moke moko bombi kuna moko ti okokokisa etikali nyonso libotambo bakei bamosusu bakufi na courant bamosusu ndako ekweli bango bayebaki te yango wana bazosenga biso tobongamaka tolongola bakazaka ya mabe tolati ya siko toyebi ya lobi toyebi te toti kopesa mama mwilu soli po mama mwilu na ntango na ye akwei te ndenge mwasi Lotte akweyaka akwei te ndenge mama Eva akweyaka akwei te ndenge mama Sara akweyaka mama mwilu alongi biso mpe tozala balongi na bisaleli totika zuwa totika kowelana toyoki nde papa ndenge atangi baprophète eza bizele outa na bokoko na biso me biso babi toyekola kimbangisme bokoko ya tata Simon Kimbangu bokoko nezali bolingo bibeko misala na kati na bolingo na obolana na moninga pwani kaka ye ngai te zuwa zela ntango na yo mpe na zela ntango na nga kowelana na ekomaka etanisaka makila biso tolandaka mama mwina welaki na motu te metala lela komi likolo toyambaka mama deputere awuti na poto kuna bi mundele akelezwa aveni na ye apesa kombo ya mutu mpe mutu ango mpe mwasi do bakumisi mama mwilu mpona aza nanu mwasi ya tata Simon Kimbangu te me bakumisi ye nano abi atanke prophétesse misalo asalaki abode tuma na satana longi bazwi aveni na bango mpona na poto bapesi kombo ya mama mwilu tala lokuma mama mwilu epa ezokende siko ngai yo mwana na ye soki toobebisa lokuma mama mwilu tokopangwama to tokozwa libabe na kombo ya tata mwana mpe molimo santu amen.